bandeko bandeko eza mawa bana nzambe na lobi eza mawa bana nzambe peuple de Dieu partout bozali nzambe apambola bino pona kolanda pona kolanda message oyo na bokebi nyonso. Message oyo eza très important bandeko nanga pona bolanda ngo na bokebi nyonso. Nalobaka na bino l'air nyonso bana na nzambe. Nakebisaka bino air nyonso bana na nzambe. Bokebaka na ba bishop, ba pasteur, ba frère ya loyenge na kati ya YouTube. Oyo bateya ata na église te. Ba mususu na kati na bango pe bateya na kati église. Me bayebi lelo bate bana nzambe. Soki olingi oyeba mosali na nzambe, olingi oyeba ye bien. Kota na page na ye. Kota na page na ye. Zwa mateya na ye, zwa biki na papier. Banda kolandaka ye okoyeba ki oza en face ya faux pasteur, ya faux bishop. Bolingi ba pasteur ya loyenge. Bolingi ba pasteur ba yaka ochila bino makelele. Ba pasteur mosusu ba uta mboka ba koma même na Kinshasa te ba transiter na YouTube ba ye ba transiter pardon na Afrique du Sud soki na makolo ba ye na poto amoni minda pa ya uta ki amoni minda te. Il se déclare être pasteur à bandi koloba bino na simanaye na loyenge wana yokei. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Jésus-Christ l'a dit. Ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lelo oyondeko nani bishop ya Muluba Chatumba aekondima ke azalaka na enganga. Bozo mona bandiko na ngai. Lelo aekondima azalaka na ye nani nganga. Soki baza koyebisa bino bolobia non tribaliste. Olingi balubate tribaliste. Un pasteur c'est un dispensateur de vérité. Pasteur Moussala na yeta ngozo bimisali loba, il faut vérité ezanakati. Ya ngona zo mona ba pasteur nyonso baluba, baza sima ya chilombo ba ko cautionner mensonge parce que bazala ka ba pasteur te. Bazala ba souvent mingi banganga. Bande ko ngai eza mawa. Na yebite bande kunangai boyoki pasteur Amoluba bishop ba yamona bayaka akoyaka kama bishop parce que tango yoko yoko kombo ya bishop elekeliyo obando mona yesu kile tinani alobi yangwana ndenge batambolaka bango na bango bakamana ba pasteur ya baluba ndeko foko yokaka soki pasteur Amoluba aza koloba azo critiquer ba pasteur azo critiquer azo loba ba pasteur ya baluba azo ba pasteur nyonso te parce que pasteur Amoluba ba camarade ne banani ba pasteur ya baluba mais pasteur Amoluba qui nous a pasteur Mkongo ki banani ni pasteur Amoluba qui nous a camarade ya pasteur ya Mungala ko banani ni soki na chetembe banda ko vérifier à partir de là ba pasteur ya baluba ba camarade ya baluba ba pasteur nyonso ya baluba 60% na
RDC, des pasteurs Baluba, ce sont des satanistes. Okozoba Walesa, Okozoba Mutombo, Ozuba Mukuna, Ozuba Banani, oui, Bango. Nazomona Awa Mukuna, Walesa, Bama Kalanga, Ba Oyoyo, Bishop Chatumba, Bazé Belé, Tony surtout en Belgique. Parce que Bango Tang, Ba Congo, Bakinayo Kozo, Bango Kuna, na Bakwanga. Je précise, hein, Ba Congo, Tang Bakozo, Bango na 60, pour Baouté Kuboma Bango, Tang Baina Baona Kishasa. Baena biloko ya ba mando na ya ba rouge ba binaka ba zebola tout ça ba yeba kina ba makabanza mbete bango bazaki tout bazaki focaliser na makambo ya sorcellerie makambo kinganga makambo ba coutume ya ba coutumier makambo bango yoka o balobaka suki tiba suki ne bango bazalaki na makambo wana makambo nzambe bango bazalaki te yango na mona ke dukula bazaba mandaté te bazaba élité recours na bango zalaka nini epai wapi na Satan. Alors, yo siko mwana nzambe, tango zoyoka biloko wana, ozo landa yembango, lubika, na kei, et pas yamoulou sa nzambe, kombo na tchalumba, tchatumba, tout ça, non. Ba tchatumba, ce sont des petits villageois, oh, ba bête makoloti, na ba Afrique du Sud, aïe, même qui s'assate, à se retrouver à Napoto, à Moniminda, et Kamousia, ba no loba, ah oui, bon, il faut, na comme vedette, allez, abimi, ba kombata, ba ke ba lukiye, ba ye na ye, asali ba bêtise ne wasalaki, allez, sikoyo, tu vas comprendre ye, tu vas kimi l'église koufi, a komi kolobaka siko babilobela. Donc, ndeko nangai, soki yo zolanda sataniste, ndeko etalio. Ah, bana nzambe, bona pasi, hein. Alors, bande konangai, aye, à ça l'église, n'a pas d'habitude déjà, n'a pas la boni. Tango aye, à l'obi n'a pas universitaire. Na français ni wana lobaka ale mbala moko na sala église baloba bayoka na bango na baluba soko sala église po batwa poser ko ba question te lokolo yebi na rien kende na français parce que ba mame belé ba kende na église belé batanga na bango te tango yo so na français wana bango bazomo na ngone to za suki ndenge nini ale ba wana ko to sayo c'est ce que les baluba font na ba na bino ke mususu ba français na Bruxelles. Asa kinini. Oh les balouba, oh les femmes iront en affaires. Azalaki frère, les lobes ont besoin docteur. Donc, tant qu'on a l'obligation de voir, il a dit que ayebi na lobate. Mais comme on titre ni azui docteur, moulouba lingati ba bengi pasteur, moulouba lingba bengi docteur, prophète, bishop, apôtre. Nde batondi kuna bango na bango. Bandeko après ayebi le côté abandi aye po abana ko enseigner bino yango na bomonaka so kili tla ba walesa ba mukuna ba oyo na ba mususu na bakalanga soko landi enseignement na ye soki yo yebi parole on ah mais di oyo titre munene boye lilo baza tala ba docteur baluba o mona wanta ko te ya on ah tango so verset aza ko tia yango moko azana Lausanne kuna pa ko la kasuki nini ayibi mbongo abana église kendeko sombela ngonda kuna Kinshasa alors que balobi que il semblerait que tout le monde na mboka na bango zakani moyibi et voilà yamano baike mes chers frères et sœurs si dans votre église le pasteur est Moulouba sortez vite boyokit mususu kuna na utuko chai na video ya 96 alobi yepe nani Moulouba landa basenima na yi bande ko ngai na ba ina bino il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu quelle que soit la personne qui l'enseigne ndeko bakolo bala bino ndenge nini bakolo bandenge nini bande ko ngai
Alors, boyoka Bible ndenge lobi, na 2 Jean 10 à 11. Jean déclare, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne le recevez pas, car celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Ndeko na ngai, boyoki balobi, soki yozo yoka kaka mateya na ye, ozo commettre péché de participation. Bible mutolobe yango ezanga ite. Ndenge bino bozalaka wana, ona YouTube, ozo yoka ba mateya enseignement ya ba sataniste. Ovandi nyonso, tango kolala, bandoto mabe bandi yo. Bible eza ko interdire ndeko koyoka enseignement ya sataniste. Sataniste aza ndeko na yo te. Na ko expliquer bino kalate, na yebite soki ozana semaine oyo, na kotina bino liste ya quelques satanistes, pe na demander na bango baya na repentance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne confondez pas témoignage, confession et repentance. Et ça biloko moko te. Omoni chatu mandinga yewana, alubina bino nazalaka nganga nazalaki nganga bano bana bana kozwa basi bana sala bwe. Siko yo lobi ko bana bino na kono sala nzambe. Or biloko yazo loba azo sala kama témoignage na makamu oye asala. Mais eza confession te, eza repentance te. C'est différent bande ko ngai. Il faut boye baka basala nzambe solo. Eza confession te, eza repentance te, eza kama témoignage moko azo tia makamba solo na elukuta asangisi. Yangwana na mawana nzambe na ko benga bango baya baleka basala confession et repentance. Tangu biloko wana nanu asali yango te na ndeko na ngai. Aza toujours sataniste. Sataniste aza nani bandeko? Il y a une différence entre sataniste et sorcier. Bango bale bazali bana ya tata moko, mi baza ndenge moko te. Naza na tanya ko expliquer bino makambo na nyonso te, mais tangu na ko sala likambo ya na ko lobela likambo ba sataniste ba na repentance, na ko expliquer bino sataniste aza nani? Sorcier aza nani? Mais na ko lobela bino na bref kama flash amke. Sataniste azali mutu asala pacte ya makila na Satan. Yango na babengi sataniste. Mutu asala pacte ya makila na Satan. Donc il faut appeler ça. Tant que sali pacte wana il faut payer ça. Ndenge yazwa ko lobana bino wana abomba mina ki nganga. Nganga babenga ke sataniste. Nganga babenga ka ye sataniste. Yango na bomona kana ba YouTube. Bakoma ko bombama nazalaka catcher, nazalaka ex musicien. Olie alubana bino ke nazalaka sataniste, ye abani ko bombama nazalaka catcher, nazalaka na quartier latin ex siko yo lokolo za mutu mabina olioki koma ya ex musicien ya quartier latin yo sepeli. Pourquoi zolinga ko lobate kazaki sataniste? Parce que yebi ke biso to bani ko expliquer ba chrétien bana nzambe ke sataniste azali mutu asali pacte ya makila na Satan, mutu a sacrifier batu. Ndoki aza mutu moko ba pesa bino blo pampamba ba fibronde ba nzoto ko bloquer makamuna yo tout ça bangwana. Sataniste s'il faut sacrifier ou sacrifier les 50 personnes balamoko. Mais bande ko ngai na ko expliquer bino mikolo moko ya. Na bina bino pourquoi ye sataniste azana droit ko prêcher parole te. Sataniste azana droit ko simba Bible te atele ba liboso ba to ko prêcher verset biblique on a esate. Jésus Christ a mazoki 70 disciples. Aucun sataniste. Tango article na 12, aucun sataniste. Sataniste mon côté ate ya Bible na apôtre bazoke nzela moko bazote yaka. Tango ba monga zo fongola bino, babani ko bomba na sikoyo, o nazalaka musicien, o nazalaka kingani. Ndeko nanga boyo kaninge Bible lobi na 2 Corinthiens 11 13 à 15. Boyoka ndenge Bible lobi, ndenge ngate na lobi. Mais ndenge Bible lobi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux serviteurs de Dieu, des ouvriers trompeurs
déguisé en serviteur de Dieu. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de Dieu. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bref, ici, mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne, nous parle de déguisement en ange de lumière pour tromper. Donc, la transformation satanique. Bible est claire que yetangwaye à se déguiser, à se transformer, le kola yepe azamwa nanzambe, nzoka ye ayewana pona ko baby sabande kunanga. Bible ezako loba na yo makamu mususu, yo pendeko ozako loba makamu mususu. Bible bi keba ayewana azaya ngate. Azaya kote kuna. Alongwete pe kotika la kolongwate sataniste. Mais aye pona a tromper bino. Aye pour kosa bino. Bande ko ngai. Boyoka ka sataniste moka kana Belgique mabalobaka. Tango aye ko sala succès na mvutuma. Bo bima na église wana. Nzambe sala kuna te. Po azu verset moko apesi bino. Verset wana ya pesa ki bino. Ezo lobela l'église universelle. Ezo lobela l'église de Mésoté. Ezo lobela l'église universelle. Yemoko ayebi na été église universelle ezanini. Parce que Bible le même so. Tozana église locale na église universelle. Il y a un verset église universelle a binongo l'église locale et puis c'est confusion. Et puis c'est confusion. Ayebi na été. Mais yo pe ko yebi no li lobate au monengo normal. Ali batu belé ba bi en église. Lelo batu belé bazo benga ngai. Papa nazo la te naza boy osambela ka wapi papa nasambela suste na fanda kana ndako. Bongo yo opa ngapi nasambela suste na fanda kana ndako. Ndeko alobi akoki kotanga bakombo ya batu mususu te parce que azui mandat te akozwa mandat pa ya nani bandeko na ngai akozwa mandat e pa ya nani yokani bakosaka bino azui mandat kotanga bango te alinga bano kosaka ba pasteur mususu o bazana bango concerné te parce que ayebi ke asala ngona bandeko na baluba mais akotanga bandeko na baluba te alingi ko luka batu moko boye a traumatisé bino abanda koloba. Bible lobi ne leur écoutez pas parce que ils sont dans les mensonges. Leur père c'était menteur, un meurtrier et ses enfants aussi sont des menteurs. Bande kunanga bolanda ka Bible. Soko zolanda Bible ba ventilier aboye. Ozana ta koyoka ete? Ba ventilier aboye ba sataniste. Ozana besoin koyoka ete. Obenga yi musala nzambe. Et ba sebele si dans votre église le pasteur est moulouba sortez parce que bazo tchali loba pratique te à côté ya yoni boye bisanga kama côté ya yo côté yoli kamni na lobi na bino que un sataniste c'est notre adversaire mais yo sikoyo okene koyoka mateya ya adversaire ndeko nangai eloni yo sala wana yo mwana nzambe okene koyoka mateya ya adversaire Bible mitozolo bango ngaite yoka Bible ndenge lobi na 1 Pierre 5:8 yoka Bible ndenge lobi soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera oyoki makambo ya na l'église
boyoki yango différence ni ezali oyo moko alobi na oyo Bible komi ke tango akoti na église abana ko sala boy na baninga na ye ya baluba bande ko ngai eza mawa soko lingo yeba musala na nzambe bakoloba na bino ndenge nini kota na enseignement ndenge na osala eloko oyo sikoyo nazana papa moko na Belgique auto benga sikoka abina nga papa na wuti ko na ba enseignement na yo est-ce que na ko mona yo réponse nga zaninga papa nga ba mona nga boite soko expliquer nga na moni ko mona ngai to mona ni mais so na moni ke problème na ko sila yo za ko na eko sila bandeko nazana mama moko ya Belgique auto benga peka selelo abi papa na wuti ko na mateya na yo ya mvutuma papa elobi na ngebele mais na moni kaka suite e bandeli na moni yango te na yebisi mama na mama nazo souffrir mateya ya mvutuma na tia yango 1 2 3 donc suite fait oyo wuti kotala mais batu yango na boy ko bisa ko ebele bati yango batu abandi kotala ngo ebele balongoli yango bande ko botala papa singa na monaka bande ko Canada ba utaka ko benganga ba mais papa mateya yo chaka ya les péchés ses conséquences et remèdes mateya kitoko pona ni olongola yango na koloba mbala boni bande ko ngai groupe ya ba sataniste balongola mateya wana balongola mateya ebele soki ba moninga na tshele bino mateya po bo comprendre bango ko balingi batila bino ba aventure ya ba révélation prophétie makambo lokuta na lokuta balingi etikalaka mais ngai na ndambo ya bato balanda ngai ba enseignement na ngai ta musu bazaka 500 ta musu 1000 3000 2000 pona ngai so baleki déjà 100 na koki ko changer 70 pona ngai za victoire munene ke ko tshela bino ba biloko o eza etina te prophétie révélation ya lokuta non alors baza ko benga nga le nyoso na zongi sango mi bandeko nanga ezali kamwa temps naza occupé na ndenge moko ya kosakana te yango na zo ba mena ba mama o bazo benga ngai o mona le mususu une semaine à rappelote yo polembi obaye mama soki oza parmi bato ba benga nga et puis so boningo benga nga ko yaka to ke debiso bibale non yo zwa par ya yo pas zwa par na ye soko benga naza ko répondre te banda kaka ko insister banda kaka ko insister satan ako ko andircir yo motema okima soki nzambe mutatinda ki yo banda ko insister soko nango kozwa ngai nazala mahamu kwa na Italie tangu na bimaki tangu na zongi mama na benga siliki oh papa ko silika te pourquoi yo silika ka bona bwazo ngai mama likamuni abio papa menga nazo benga yo ozolinga oyamba te pourquoi na tuninga ma sœur est-ce que ngano to na problème ote ngabi ma sœur nazala kite na bimaki ko ya nyoso ngo yo pozo benga abi pasteur do na péché ngabi yo mto péché ngai te mais comment yo no silika déjà ko no silika pas musala nzambe ke non ni kamote mama izala ngo ngote c'est pas grave bande ko ngai nazana mama moko maman naza 78 ans 78 mama wana azaki na bapiseke ndako moko boye ndako ba transformer en hôpital biloko nyonso ko sokola ye makambo nyonso ezo sala mawana sikoyo ayebisi ba docteur kenga nazo kontena kende Kinshasa baseki babi eta yo sana ngo me ko Kinshasa te o monitor batio wana batio bibende batio babiloko boye babi oko kende Kinshasa te abitenga na sambela kabite tika bango na sambela ndela ndimanga te abi non oko kende te parce que eta osana ngo d'abord hôtel makato na otamola oza la chaise roulante elle mo otamola muke e bakiso mela keze belé mama wana abani ko benganga azwanga te azobenganga azwanga te mais aza ko insister je précise qu'aza 118 ans o ba bengi 78 na mboka na biso bandeko moko biso ba azwinga
Abi mais on a passé chez Ngabingaï. Ah oui, na reconnaître voix na yo, na reconnaître voix na yo. Et papa na bane kala ko benga yo mais na un problème boy. Alobi. Alobi mais papa nga lingi vraiment yo ya ko bondi la pona nga bité to ko suki sanga. Abi té. Faut ya osala une position de main. To banda osala prière ye kuna nga ya wa nga kuna ya. Mama wana tembe. Ayi papa, nga nzamba la kisinga yo mto bisa nga funa kine kisasa. Nabine mama. Alors jour moko na lali monte me toucher nga nabino fona mona mama wana. Na benye nga mama. Mardi nazo ya utala yo. Nazo ya na ba moyen nyonso nazo ya oza musika menga na oya. Mama nazo ndimate. Nabine mama ngai nakoya. Bandeko die grand nazui moyen de transport naketi pa mama wana tanga moni ngabi mengana mona moni mususu ngabi tengai to bandiko solola ayo ki fwa ngabi mais oui eza yo na bondeli na sali position de meti abi papa esengo na ngeza ki mwana nzambe azo na ngaka kake yo longwa kuna ko sala nge position de main ngana okendekini soki osalinga maladi ngaza ngana okendeki sasa na bondeli po na ye na bengi sere moko na Bruxelles discipline na bino na uti pa mama ko bondela po na ye mama boye na bondeli po na ye ngana zongi a insisté vraiment bande ko ngai hier nazalaki quelque part nazaki ngamoko te mama na benga ay pa pasteur nga bien ngai ay menga ozote po na nini parce que nga bagangi la ngai bana nanza bagangi la ngai na bité mama nazali ay papa nazo bengo mon numéro de téléphone nazana kisasa nga oui na moni ko zana kisasa alobi na omoni pourquoi nga na mani ko insister omoni na okuta ngai mais lelo yo nga nazana kisasa c'était hier samedi aujourd'hui non jeudi hier c'était jeudi je crois c'était le 6 ou bien le combien le vendredi je crois le 8 donc hier c'était le 7 oui si je ne me trompe pas mama wana abanda ki kaka ko insister ay papa nga nzamba alexi nga yo ngabi me bato belé ezaka yo te mais lelo to azo benganga mama na kutaka ye afandaka na ba 16 roulant ba tiele na kata chambre fandaka wana mama na ko telemisa vraiment difficile ba kiseli ki telema est trop bon yebika ba docteur apoto ne ba traumatisaka bato mais yo suka no yaka ba kisiti dernier jour na yo habite nga nzambe nga yali mais lobby mama na benginga abi na ngazala kisasa abani ko sepel abi pasteur ko lembate fo bodela rapona nga ngabi oui mama na olembate boze belé mais na badon bodela pona yo. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur na lobi na bino ngo pona bande ko belé c'est vrai que nazala na ma bolembo muke pona bana basio yo basala kilete ba utiliser ki ba mpo ba luba mama kamoko mais nzambe sali que nazonga sima na supporter ba mikumba wana nyonso donc bande ko ngai soki yo benganga naza trop occupé derrière na kenda ina mboka moko boye pour na faire voir ba disciple nanga ke so nazo bala ba na zate ba muso chaka tembe nazui vidéo na kati avion tango na silisika ko kanga yango mbala mona tinili bango na yebisi bango ke na ko yebisa mboka na kete mais preuve yango yo naza na France te na bimi na ko sala tuna ya samedi ou bien dimanche avant 15h pour l'enseignement. Voilà. Donc bandeko na tambola ka mingi lobi samedi ko zaki prévu na kende pona to bondela pona ndeko fayulu to yoka ko loba mais na kokite na moyen ke desate parce que le 18 déjà biso to kozala na CPI parce que na ndenge na biso peto bundaka to porta déjà plainte et Hippolyte Kanambe plainte na CPI. Alors CPI a répondaki na bati bomona ki mwana soki mwana ba mama soki ba benga soki mwana ba mama soki nani alekaki alobelaki yango donc na makambo nga pena na kati donc responsable ya makambo ngo na biso to asima na ye auto message toujours tient na ba prière ba dossier kota penza kala. Alors CPI a fongoli dossier ngo pona
plainte totindaki contre Hippolyte Kanambe na CPI. Donc procès ezobanda 18 au 22. Donc tofundaki Kabila te, mais tofundaki Hippolyte Kanambe. Soki yo bwaki na Italie otie misapi na kombo ya Michel. Tango oya koto yo bwaki na kombo ya Jacques. Ekoyeba keza yo après ba Rolanda yo. Donc tango on osambisaka Kanambe, tango ezali ke ba condamné ye face à la prison et ko pesa peke Hippolyte Kanambe yango yende mutakinda ko bomba na kombo ya Joseph Kabila. Donc dossier bandeko ezande mwana Kabila aza oyeba ka ozonga sur le pouvoir aosa soboye mais biso to zaba na mikete tozo kota kaka na makamunyo tozo kendeke malembe ya to baike ba combattant nyonso bazate ke oba bimana balabala bazosala non toza biso nyonso ba combattant tozo combattre pour na mboka na biso. Alors bandeko na ngai namoni ke ere koki pona ko ere koki pona otika bino bandeko na lobaki na bino pona nomination ya Tshisekedi na yeko loba na bino susu nini tata oyo ya nganga asakani na bino na makambo ebele lelo yo ndeko ya moluba ayeko ndimake azalaka na ye nganga. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Nzambe apambola bino, Nzambe atinda ba ange na ye partout au bino bozali. Naza na 06 51 03 92 89. Naza na 06 51 03 92 92 89 na suka. Donc baïb senga ke bato wa chai commentaire bazana besoin de numéro bazaki bazoki amote yango wana nazo obligé ya ko yebisa bino bandeko Nzambe apambola bino prochainement na ko tshela bino biloko oyo boza osenga oyo bato mabe balongolaka. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. Au revoir.